chérie balekiawa, ma bébé batundiawa. Eh, yebela, Luka pe ya yo. Eh, yebela, Kanga pe ya yo. On la zami, pona zuyanga. Eh, on la zami. Et que moi so beli sanga motu fort. On ngala kota chez bango. Na bamona ngepa na bango na se présenter le rôle moto. Ya yo nozo comprendre. Tant aux on a posa baye ba ko ba petit. Tinga lettre. Yo so ya ka denia onia muibi. Mo lettre mbala moko e banaka nanu. Ba mona on a famille ndongo zo consulter bango titi. Makambo yo fanda te. Sam. Okindokite. Kindokani no mama kama ngona ibisa. Kindokani. Yebla ko tukanga kusaka. Ukanga kusaka kanda. Ndokani. Et bien maman connu oya vena. Oh, bon ko yana vena bino commune. Oya bona nini? Ah. Ben boni boy. Ko na sinanga so za mbali na zanga. Ça pour ça ngabe na téléphone. Hein? Yo sa ni so ça ça ndinde mwana kuna luka yo na koti chez bino te. Opeksa ngane na epa bino no pas que na veni. Papa azaka matata sa mebi ngo biza ka soda. Papa za matata yo na suna balabala. Eza balabala lisa. Ko misko obini. Oyo ine yemsi yo. Yemsi ba leki yo. Lo ba na tongo ese yo fele. Même moi ça la bien, ese ka motanga te yaka esa métier ba yeko la. Papa Christian gelebe ya azama moni yo ne ozana moyo kene zate muto kene ndengo no 30. Ngake pa mama. Yo gelebe mama no ringe. Ozo yoka. Donc ese yo fele. Apesa oyo bafumwa. Wa bishako. Yana kat yo kene. Sino wala bona ba roulage. Te, c'est vous savez nous oyé ko lokolata nde oyo. Na casque. Donc déjà on se mona fondation ngo. Ata ba yanke, ba pomba, ba shege, mibi ba roya. Tala, ezo kipete. Donc ezali comme métier. Et tala ka te ozala zoba, ozala mayele. Métier toujours ba yeko lango. Yo ma mno solo. Eza buri. Eza pululu. Eza waka pululu. Pululu oya. Ata bui pa yene. Ata bui. Ata kiodo. Ata yo ma fiodo. Okosana. Wala basema niesi na yo na bakuzana yo. Ngaza zoba. Zoba chapeau. Ngaza zoba tata. Umetia boy. Wala maçon. Ozo soudé. Oh maçon. Ata maçon, ata ko soudé. Mais le monde a regardé que Bonjour papa. Ah, ça va? C'est moi l'homme de Dieu. Pardon? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu? Papa Sam. Ah. Frère Sam. Ah, mon Tanzanie. Sam. Frère, bonne santé. Bonne santé, papa. Mutulanzambe bonjour. Ah, bonjour, Neko. Bonne santé. Madame Ndiolanzambe. bien. Mais na moni wa lelo. Non, ça l'évangélisation n'apporte. Il y a déjà na ebi to na serre na biso moko azala ka wa serre ben. Ah bon? Papa ça. Yoba Joe. Bolati mo ko kana. Ah, fondation. Eh, ya bolati mo? Te naza professeur kuna naza parmi bato ba pesa ka bana cours. Ah, voilà. Aza frère na biso pe église ko sambela kana église moko. Papa nous avons un nga. Papa Christian. Papa to ko sambela. Soki? To ko sambela. Yo, bana vito na miso. To kanga miso sambela. Na catholique ya. La problème c'est papa. Ngaza nati. Eh. Kwanda kanda sa. C'est bon. Okombo na biso na papa. Pe ya mwana. Na bandeko. Ya molimo sana. Ko sala. Sambe sunga okombo ya tata. Okomba mwana kombo na Yesu. Amen. Papa, Serbendo, bonne santé. Ma fille osambela kala. Papa, sona koti afamba te za révélation nzamba ya Dalinga, je l'ai papa par s'il te plaît. Ma fille, mon yo azam sa nzamba. Donc koti ya balobike, nzamba mtatendi. So ndenge nzamba tindi, sika to yo kasko makamo, message nzamba tindi pour nga le blanc. Eza bon papa. Aya bina ndo la moi si pendo. Tellement bino yo samba ya te ça peut bien oteya ye. Na loba lemba. Tout justement, eloko nzamba tinenga lupango na bino frère. Yeza locataire. Ah, locataire na yo. Na koma avec moi, non papa. Ezam pepe moko ya mabezoya. Ezo yo. Serbendo ayebi, fallait to sala prière moko puissant. Puissamment prière moko puissant na ndako na bino to pesa ki même révélation na église. Fallait ki na ya na ndako. Nakuta na papa biso na ye. To kota na ndako to sala prière to pesa moto na ndako. Na mon papa moi ça va. Mo mabe tima. On peut ça va na wala ba nyoko. Abi mon papa ça Mon papa ça kasi ça ma famille maman na yo.
Vous laissez me famille maman na yomu tozo sala nga boye. Que na souffrir, na tika na boye et le retier papa. Ya mon papa na ya plus. Dans la serbe to kota to sala prière mo kata ya 45 1 heure de temps. Nanda ko poto benga na mpepe wana. Pepo diabolique ça. Ça papa bino mo fanda. Mo fanda na bino bo sala kimia. Ça ça déjà zéro to sala na place mo ko ya molimo ezali. To kota to sala. Biso ma voisin to tanga porte pour bébé côté pas la bisoté. Papa, boza la l'aise, biso sala prière. OK. Monta kota nanda côté papa. Te mo kota te. Soko comme point ya ko bimo sinenga. Problème de papa. So prière esili yo moko yo kaka prière. Parce que dans l'assemblée là comme tata Maria. Hein? Papa, l'assemblée là Maman Maria. Yo sambela ndenge na. OK, c'est pas. Jambo sala. OK, on malo. Biso so ba voisin to photo kanga porte pour bébé ko longa pe. Côté ça va comme ndabulanga. Yo so kina ndabulanga. ata yo te bébé ngaza lokola Romeo. Mona Romeo yo banga te. Nakusute meme pona yo. Oui, oui, que pasteur. Nzambe na gai. C'est comme prière. Kana ibisa kuna okota na wapo zote na okota. Nzambe! Suma bienvenue maman. Patron yanga. Maman m'a appelé nyos. Yo ko ke wasani. Assemblée na Yesu dani kulusu botsaba. Trende. Tatani nyango. Pasteur le plutôt que toujours. Pasteur ensemble. Faut que le peut-être ça. On a un enfant dans notre banane, on a la bière, yo, aux athées. Banane, on a la bière, aux osarans. C'est moi, les chéris. Ce soir, on a le pardon. Comment ils s'en sont dans le sang à la fond? Tu comprends? Comment ils s'en sont dans le sang à la quoi? Tu as zoomé la paire, na bino, ngambe na obana yo bébé. Oh. Tu as omi sanga, on va nommer la ti, va venir se vider. C'est quoi ça la bloc à bout? Hein? Comment ils s'en sont dans le coin, na omi la boue? Yo, oya kusambela. Yo. Mabala mwanda we. Ndio mapende we. Ai mwanifisi. Pendo. Ya, pendo papa. C'est la troisième corde. Ça va